Ce que les loyaux, par la grâce de Dieu, na monani pe na milieu international, et la musinga, ils a grâce à Sila. Ok. Mutamenga i Vincent, Toulouse. Comme garde est-ce qu'on met à l'isolo? Abe moni Jani, na fabrica étant Moulex à Longwe. Mais d'accord, quand on a remplacé Moulex. Wow. Mais on a remplacé Jani pas Moulex. Ce qu'on a mis à l'isolo, Jani ango ba lié mo bimba. On a remplacé Ngai. Non, n'a pas quoi agir bien. C'est comme Matanga Jani, ça m'a révolutionné. Ok. Si la wana abiana obombelo to yoza yaya obitongo mama kufaka tongo ya grande sœur a ebeti di solo muta soutenanga alors le bimbe na mama yemo acha una 50. Wow. Eza si la abi comprendre ce qu'au niveau ya likambo permettre pendate. Et puis c'est occasionnel, les acquis. Occasionnel. Nous n'avons pas un contrat. Tu n'as pas un contrat. Pour vivre quand vous jouez une école, pour me permettre de vivre, pour jouer une école après-midi. Tu comprends les plaisirs là. Mais en réalité, s'il n'y a rien, au défaka bilamba. Ba critique quand ne peut ça sur ma casse. So les lots si la les lots parce que ba critiquer. Exactement. Ils ont rêvé. Ils ont réveillé ce que c'est ce qu'on force. Donc tant que vous critiquez mutu, bo t'indiquer les bosso. En plus, ce que moni batu bazo critiquer, c'est que yo za di bosso ba bazo mona asima. Exact. Yo ce que zo mona no bangote. C'est que za di bosso na bango. Amen. Moi je jeune garçon parce que ngana parmi les premiers jeunes oyo ba révolutionner théâtre. Ok. Parce que au moins moi na moké na théâtre té. Nga na otende théâtre mais na tangaka. Ok. Na osali. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, na pesibino mbote mingi bisikani so mesani ko yana babiso. Nzambe nanga mona papa mbola bino surtout ba oyo bazalaka fidèle na chaîne na biso ba oyo na bengaka bango ya solo peza di bakumala mo nzamba sala ngana bino tokutana ba mama nanga ya sûr na pesibino mbote na banina niko pesa mbote na oyo akela likolo na se mokeli ya likolo na se nzambe ntatanza komba oyo apesi biso souffle de vie lelo ebele ba kufi sans maladie ebele ba lamu kite na tongo ezali habitude te kolamuka chaque tongo alors yango wana nazali reconnaissante na nzambo apesi kaka bolamu kite souffle de vie ma pesi pesi sous force et sali que na lisusu liboso na bino parce que ebele balamuki ne bana makasi ya otambola te ebele balamuki bazokoka koloba te makambo ya makama ya ndenge na ndenge komeli bato ti a gardé biso en vie sikoyo tozala penda reconnaissant. Mon cœur est rempli de gratitude envers celui qui m'a créé, qui m'a donné le souffle de vie et qui a permis à ce que nous soyons encore aujourd'hui. Ba maman nanga ya sur na ko pesa binombo te maman zozo na Inde na pesi yombo te maman la mère des opprimés l'oreille qui écoute na pesi yo penambo te sika wapi ozali maman na biso ya mikolo nyonso na pesi maman elimbizi pembo te maman afi mayemba lokola na pesi binombo te maman nanga ya sur maman Alice Landu maman nanga ya sur maman Marguerite Bello maman nanga ya sur maman chacha la maman Y Abakouk, Marc Bikindu, Flo Awa de moi, maman nanga ya motema, maman naïna na pesi opembo te sika wapi ozali, Will Simba kuna na pesi binombo te, cuisine de star, la plus belle diva mbote na yo, ba oyo nyonso ya biso, ya kati ya TikTok o bazalaka wana pona koyeba ko soutenir pe kokota makambo na biso, nzamba mona papa mbolanga bino mingi makasi maman Gisèle Lembe pe na kokobosa na ote, bomesa na bongo na sima ya caméra tozali bongo na exaucé ki ala oyo wapi autaki ko fêter anniversaire na yelobi azongeli biso retard makasi yango de l'autre peu retard donc na pesi mbote sika tozali. Pour aujourd'hui je reçois pour vous moko ya ba théâtre ya Congo oyo bayebi ko koma penda histoire ya théâtre depuis je d'ailleurs dis au monsieur que maman na ngai azalaki fan na ye makasi po bando linga ye mingi ma mère à l'époque qui est paix à son âme lelo yo nga na plateau moko na moto mama nga bana soki vraiment azalaki na bon moi peut-être mais la benga ki azala pe awa na plateau po yeba komona star oyo banda ko linga mingi na ke ko pesa ye mbote na yebi kaleki na ba chaîne ebele mais
tokota penza na baka bopesa ngai bongo po tozongi tobeta lisolo penza lokola bayo bafandi ya solo bavandisa bongo na bango pe bopesa ngai yango pour quelques minutes boyoka nini yo tokobeta lisolo na ye ndenge nini tokodévelopper yango ndenge tokokende na yango malamu mingi papa Jojo Mungex na pesi yo mbote. Ok, merci. Sœur Nanga, maman Nanga, Leki Nanga, le grand journaliste MK. Vraiment. Je me suis très ravi. Surtout au lobby de maman, ça me doit au cœur. J'ai compris qu'on a osé. Tu vois, on a osé. Quand on te voit que une belle charmante, laisse-moi t'encourager. Tu parles de telles choses, hein, ça me fait vraiment. Tu comprends? Je comprends très bien. Comédien, on est dans la maquila. Oui. Bon, tu as les appels à maquila, mais Tolobaka, on m'a dit, a fait grâce. Et puis c'est là qu'il faut qu'il a un talent. Exactement. Oui, c'est là qui est la moussa, et ça la makamnango. Donc, on peut y aller au solango. Ah, quoi. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. On te fait que tu vas na solo lango. D'ailleurs, talent wana e bandio. Au bandi théâtre ndengeni. Au continent monde théâtre ndengeni. Bon, kokota na bon pona bon na kozo nga me bandeli. Disons nga na botami na famille ka ndenge zalaka, mais tant on a kola na quartier, ça ki moi mutaba animation. Moi il y a ba ko sekisa ndenge zalaka ka bo betali solo. Surtout à l'école à l'époque kala, na l'école so ti maître a été. Faut de mettre ba histoire. Voilà. Biso tang na l'école la bandeng wana, biso ta so ba lycée wana te l'école so ki maître aya biso tanga be kolo penda livre ya onzela sika lelo mama alambi madesu ati mosuni o madesu ezalaka bongo tout tanga bongo longange amelingengi donc soko pas donc tanga penza à l'époque wana ya kisoki maître ayete beaucoup mettre ba histoire vous avez rappelé ba récitation en lingala oui net récitation bon te ba récitation lingala katobi ba récitation ezalaka ba Oyo la fable de La Fontaine car ya français. Nini Madame la tortue, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Mais botangi lingala pezala. Botangi lingala ezalaka. OK. Kasi ngabite kasi botangi lingala onzela asika. OK. Des livres wana. Lelo mama alambi madesu. Ati mosuni o madesu. Mosuni moti madesu elengi. Ba série wana. OK. Donc ma bandi a senti que j'étais animateur na be kolo mona na yeko yembisa esusu boke de une de bandi de totaka banzembo wana bon siko en école primaire na kotanga tozalaki musika te na cabaret lioto. OK. Obi cabaret lioto bon place minzoto zali ko répéter minzoto wela ba opérette ba takinga wana na yambaki papa Jean Chaka a fait sa explication sikoyo ngai école nationale na nia epe Nyanza. OK. Bon, Nyanza wana pe ezaki na Sankuru place pe ba minzoto ya ko répéter. OK. Soto bimi classe, to classe ko tala ba minzoto wela. C'est nga na mona zone à l'époque ya Kinshasa. On a botami na Koli na commune wana. Et puis ba comédien ba zalaka ebele. Et ba questionnant me repose après ba Mukande ya ba vie Pecos, ba vie Mukande aza comédien. Aza comédien. Na yebi nze bango bando yemba. Ngai Mukande ya Bote mingi papa na mama ya Mukande ya. Na mondo yemba ya be na pesi yombota ndo yemba. Mwana mwasi oyo. Ezaki singa Mukande ya ndemu tasepeli saki. Asala kaka. Takufa. Ola pia. Kufa kutoa tu sana école primaire. To na yebi ke na yaka matanga na yi. OK. Ko na Kitega ezalaka balabala place nani akufaka via imba nze oyezaka générique ya groupe Salongo oloka luka kaka bongo bisenga la sango nyonso okanisi yokozwa mingi emoto okende pa ya papa ngomo na obeta guitare na Kitega apara en tout cas les noms ma échappé bolimbisa paix à son âme so katika kasavubu ba katika tuana parce que na mwana côté wana et puis ba vedanga oyo le trio da souffla bazali pe bana komi na Kisasa. OK. Zoma do ça na de comme entouré na ba vedette. OK. Neti ba papitex bato yelwa pula nga Kigoma. OK. Ozomona donc tozali na mwa bato ebele oyo bazalaki déjà bato TV bato TV parce que biso ko tozali soto ke opérette totali ko imiter na bana ya to sala to imiter ngai moko takinga yona ozomona OK
Okilo nazongi makambo nyonso lobi tozo kombina bamba bate batondi basali mulongo biso pe tozo selo kwana déjà ba passion na déjà ezako la musa sikoyo na ba quartier so matanga ezali ngafuna yembisa OK mama lele mama soki na ye kaka na matanga seke bato basepeli OK wana ndi kobeta ba masolo na bato bazo seka OK nzoka déjà ezalaki ba biloko moko boye ezalaki kolakisa il naît déjà il naît déjà et kosala na paroisse presque barumbu kisasa ezalaka commune moko timba na nzuzi pour le même ibalabala ekoti barumbu yango nde ekoti kisasa mpe ekoti mpe lingwala ozomona sikoyo na paroisse Saint Paul bazoluka baartiste comédien na nini bilenga mwinda nde sikoyo eza mpe na ndeko mosusu bazali mpe na commune na kisasa me bakendaka Saint Paul à l'époque là napesi grand frère propre mbote Serge Libanza bango bazalaki kokende nini sikoyo nde bamona nga venturier nasalaka nasekisaka bato bazoluka bato ya théâtre bato babite yo moto osekisaka bato osala nini okende nde nakomi kokende Saint Paul nakekuta mpe groupe ya théâtre nga mpe nasadere bakombolakisa yo ndenge ezalaka kosa mokongo te bate basalaka boye au fur et à mesure nazotravaille naye kokartonne na barombo mobimba donc ngai eza pa sentiment te eza pena na barombo je suis soki comédien bimi bon oui soki au bout de lokola Jojo Mulex eza lokola malédiction ba petit fo babeta OK même ti lelo naza bongo donc na para Saint Paul wana ba vie ngalufar ba vie nani akufa vie lokuli ba vie na ngai nako kende vers bango ba vie mbalo sombo baki bana barumbo ba vie sele masasi sikoyo na eko cartonné na paroisse Saint Paul à l'époque nana Jojo Mulex c'était ba benga ego parce que nga na tangi na Saint Robert comme na mboka ngai moko ko ngai moko na latin ego etiam OK qu'on a préféré ce qu'on a joué combo ya ego on comprend le Congo ego sum ya ego sum ya si ko magé ki latin ngo na banaka humanité latine mais na kotika ngo après ngape na tika kiango OK na tika ko ba semba tele singa liboso na beta histoire la déclinaison et tout ça ya na tika ba serimo ba na beta li solo na beta solo ko place mais comment il fala ba soto ko lianga ce qu'on a français sikoyo si tu manges moi école pour aller création mobimbe si tu manges moi donc on peut le comme il y a place na ngati faut que ça mabu ouais nde sikoyo faire changer la vie OK nde na paroisse Saint Paul na cartona soki théâtre que na Saint Paul avant ba soma ba billet faut que na so ngana ozala OK so ngana ozala ti ba okota te ce qu'on a moni ce côté na sali be exploit belinga sali be exploit o sangwa lala kala musa kasi billet kotunjo ka ba to seka ngana sali be exploit mususu to sali compétition théâtre ane ba jouer pendant senti que ba to ba bité ba oyo penda to so ba si ba gagner OK pour bino te beloko pour jouer te mais bango ba gagner mais ngata na kota ba to ba panzana est-ce que Bajiri va tirer point Bajiri va tirer point peut-être 70% mais au lieu qu'on a beti na Bajiri na batu na kata sale batu tu libanda batu bakeseka ko kwea masolo katani wana sangwa la mukinini babite théâtre batu baseka boy tango kei histoire de site bolo baskoni botaki bango 70 biso za problème te ko batu bakei ko batu bafa et loko nini aza nango ozo comprendre et permettre ça la batu boy nge na comprendre que il faut na avancer na ko avancer ya Venga Dios na chiksok lo yenge comment pas Venga Dios ndengeni bon comment et pas Venga Dios na canal la maman Balosombo OK on a l'époque là Balosombo afana na barumu na kilosa na wenza libulu tu ne connais pas Wenzali Boulou? Ezalaka tilelo. Ezalaka tilelo. Parce que balabala bambalo somo benaki wenze. Bazaki na wenze. So yebabi ba mongo moko boye ba mongo mo banake bele. Bo bangwana. Yambalo sa bina mongo. Oh. Mongo penza. Mongo. Na pesi mo vie mote.
Topesi ombote ya grand frère Ike Baali. Il a passé Ike ba mongo penda. Oh baza rappela grand frère ba famille? Ike Baali o akenda. Ike Baali grand frère. Ouais, yemba wana. Le kambalo somboti. Ah. Ouais. OK. Bon, le kambalo sombo papa le maman le kina mama kolo. OK, ba cousin penda. Ba cousin penda propre. Ba fandu lu pango moko. OK. Balo kila lo kondo. Ba mwana penda. OK. Nde sikoyo na kutena vie na yaki na lupangu ya ba camarade na ngai Ipo. Akoma lolo pasteur na Nyanza. Leki ya Ipo nde briefi Tantini Linda. OK. Sko Tantini Linda azao teka na mwa ligablo ne na kwe. OK. Pour aller la commerce Linda. Yo sakana. Ya mwa yebela ndia Turquie ko. To pesi opembo. Na pesi mboto na leki na nga penza. Na yaki ku dimanche na ndako epa na ye donc c'était vraiment très bien. OK. Ndesko vemba la zo leka, vie naza ko luka yo. Naza pina besoin na sala théâtre pa na bino. Na okepe pa ngale da sikoyo. OK. Biso wana zikida to bimi na pozo. Kambala moko mbala moko. Mbala moko mbala moko. OK. Ngasko na ko banga théâtre moi sko na mwana mukeboye. So na kesala théâtre na rolata maquillage nini? Ozomona ko ba groupe salon déjà ko na satike na kokate parce que kuno c'est comme biki ezoleka. Est-ce que moyen na kende ko to ba biki penda exacté parce qu'à l'époque là ba groupe ezali penda à part Nzoyi groupe salon na maboke na ba minzoto ozomona na bangade ba osala ba moi bangade ba osala moi ba trio na bango ko kende jouer mais groupe penda boye parce que ça adhéré na groupe moko njili ya ba mundwere o basala ndokizoba. OK. Est-ce que tonga na ye je connais ba mukolo na yaka et c'était le 24 avril. Wow, ya neni nywana 1989 à 90. OK. Parce que jour wana o yaka mukolo au président de la République à l'époque président Mobutu. Aloba comprenez mon émotion. OK, allez là c'était le 24 avril. Avant la conférence nationale souveraine et tout. C'était le 24 avril. On a peine à Botama les mêmes dates là, le 24 avril. OK. Les mêmes dates on a papa Wemba à Koufa le 24 avril. Oh. Bible pesoba historique. Bible pesoba 24 veillards, 4 êtres vivants. OK. Les hommes kamuza na kati wana ba na moko boye ba la ndenge. OK. Donc quel est na kati wana? Makasi. OK. Siko ne na ye wana vinga do pa moninga. Asepeli na ngamba la moko. Amuzi ko jeune garçon parce que ngana ba parmi ba première jeune oyo ba révolutionner théâtre. OK. Parce que au moins na mwana moke na théâtre te. Ngana okende théâtre mais na tangaka. OK. Na osala examen à la Puisette. Ozo comprendre mais naza Joe Moulex. OK. Donc nga osala examen de tandengwana. À l'époque là okomona jeune wap. Donc naza oyo na pesi ba jeune belé goût au sala théâtre. OK. Parce que les gens voyaient que théâtre ngo tu vois ba nango quand la ndengwana. Nga ce qu'on a ependa ko pesa que théâtre penda que ils penda Moussala, on l'a typé bien. Parce que tant qu'on a côté théâtre, na ba maquillage té. Ngada pena a sala kinga. Abiyo ko la ta maquillage té. Pour parler yaki ba minzoto fo la takaka, bilambe pasuka. Abiyo faut jouer la musique. Babana ko se déguiser kala. Voilà. Parce que ba ko se déguiser nini yao. Mais abiyo ko se déguiser té. Il faut ça kaka naturel boye. Zalamo na la musique ala takape bien boina boy. On a comme ya pe bolati yoji ama moto lati Weston. Comme à théâtre est-ce que ezalagate. Comme on a ce que jeune moko boy apparaître azola ta propre azola ta bien et affecter même makambo belé. Et on na zalaki aimer makasi na moi style yo na yakana ngo. OK, nde obanda wana rôle na wa liboso joa kezaka rôle nanga liboso ezaka tenini poto théâtre moko bengada zaka domestique mundweri ataki patron na leki nanga mo lianga ngana ngai na tanga na internat na kimi internat poni ni on a dit mami atabimi na école à l'époque ba mami ataba na classe quand table comme rouge ba okima so pesa ya solo na esco kin si kota na eki tellement si kona mwana mona lela na ambiance na iloka kasha ngai mingi na ki mwana mundweri na mama maloba na famille mbongo ngada domestique na leki na ngali yanga na utake internat na robo mami atabimi na école ya on a kimi na zone kisasa ni na kimi mami abimi na école kona yena kisasa ambiance na le côté na ngai na papa Wemba la musika donc ngada skoza mwana musala
Première pièce nga na jouer ki yangwana auto salaka discussion na ngada dia ngada binanga mulex okozwa 300 nga na kozwa 700 ngabi te nga na kozwa 700 yo kozwa 300 wana mbongo lokota na mbongo to kolokota merci comme mundola tini papa tuni bon ce qu'on a landi bien bon discuter 6000 wa kozwa 300 wa kozwa 700 bo pianga 1000 wana nakabola bino ozala ngote ngada bi oteza projet so to lokoti mbongo to discuter na to lokoti mbongo te to discuter qui voit à l'époque zo comprendre film na salaka obi keta na osala film wana na palais ba yebité parce que na mwana mukeba 17 ans je crois non oui mukolo théâtre izoleka nga na batami ya bilelo ba kobetanga lobono kene ba répétition na kobata ma kene ba répétition na kobata match so ba moni wana il faut babeta yo na batama théâtre tango eleki na quartier nazo yebiso succès to kaka tala gutata succès quartier batu balongwe barumbu o to yebi yo na citas na yo na butu ba komo ya donc citas na bino peza musika te non citas c'est musika te sila asa mona citas do bana partir to ko ta partir c'est très intéressant donc là ba contrat ka moko ba côté moko ba côté moko kaka mage commune na kisasa ko to tsaka citas c'est ça lokola so ça na marché so ça zando na mupanzi wana ndesiko citas ba côté ba armée du sali ba côté ba mosquée comprendre ba côté ba nani di kembe que son nom réponse à payer alors mon citas d'accord donc adi kembe muto bodi kembe to mona epena mams boy ko ba bani kuna mon citas mais citas on a quartier moko bata moi le chocho hein bon citas il a quartier moko na flux na plutôt na barumbu ya quartier moko friand voilà et quartier moko tous les races voyous judoka nani bata succès donc ça veut dire que citas c'est dans place moko soko fanda kawana blagité donc c'est que oza yumate OK ba maître anke ba do bato na ba citas mbena bato ba yebana ba machi ba bitumba tous za na citas donc moi na citas ça moi na oyo asimba bendele donc tout ça moi muke moi na matete matete à l'époque ne ba na citas baza on comprendre tout be yanke baza na citas donc est so lini moi si na citas ko kende terre so que la kota raya ba longolo minu vraiment donc il a so batu baye na lupango ma mère na père bazo nzimate moi non nini moi tout à la na théâtre bato quartier babimi na tongo 5e bana classe nyo so balabala wa match wala ngape na sinaba ke théâtre le kana misombe na Canada na Gambela na kilo kama kilo tu m'auras bien moi le papa bien ina la muka tongo la vie kara suer mais kara est-ce que vous me suer mais tel quoi moi ça se ba yebo ça ko bo so mais ni suka na bana classe voilà on est plaisir au plaisir oyo wa pe binzambe na ngaba masa bindi ayego le côté au film ça va tuer fier boy yemo ka comme akomotambula ka ya nani wa babe do mas na binzambe na ngai vira ndo luka yango donc ça te mena comme na octave mususu comme vivre ce que vie mususu otambola na nzela pena boy ba pipi on a ça pe na ko na beti na plateau na koti zikide ningani kikaboy yego donc na so na bande kwa famille moi la tata moi sina biso moi la papa ko to na biso wala kindeko ye makasi na ba bande ka banjili ba yeso ki na ba téléphone ko bango to ba ye moi la tata so zaki era TikTok mais OK ozongi na zo ye biso to comme na siège boye ba to ba to ndire fête de victoire moko boye tout le monde a betali solo place à outil qu'est-ce que c'est non c'était il y a eu plaisir à l'émotion dans moi na vie OK donc on est kana TV et puis mokilier ba yo ba komo benga yo baba les autres côté kana bar be batindeli yo bien wow no ba do kabelo na désordre ba mère ba roba son ba robelo côté ba bisi ba na ba fan ba mère ba yeba tata na bango yewana kwa basi ba papa te ba famille ba bolo ba papa te benga ka tata tata na bango yewana tala mama da bongo OK
na tata azwi mwa valeur que son âme repose après na vraiment au moins avant bakufa bazaki valeur ok mwana nga te kasi Jojo Bulex wana mwana nga mulala esali pe plaisir na famille pe esali mwa bazalaka na ndeko moko pe boye ayebani etango oyo kobanda sikoyo wana nde succès ozwi yo succès na bino ya ntango ya kala ezali kosakompagne na mbongo ezalaki sombo ezali kosakompagne na mbongo te parce ngai nazwi succès me nafandaka chez biso wow ngai nazwi succès me nalukaka fufu fufu ni botikeli nga oswana wana uti ko na uti spectacle kutu nakoma kutu soki na miyeli na misomi mwa okwangana damas na nabiki so nakokuta pe fufu me na mbwengi eso mbwengi za eloko te funa misombela déjà mwa poisson na yo ego accompagner je me na pona boefi ba repérer parce que comme barré na ka nozer mokili oyo nzambe tika toti musika muta repérer opena bu oko barré te na ka nozer na lelo ka pipi tchara tout tchara nzoka kokena ngo parler ko dame sikoyo nabimaka tongo mpo batimbela te nalalaka na salon ti wana combien d'années à succès ovanda na succès kaka oyo succès kaka ozokaka sisi nafandaka chez biso nazelaka ti ere moko sikoyo avante azaki so bovoyage bokeloka bamatadi oye na bapondu bakwanga obwaki na parente mwa mikolo bavimbi ti bavimbi mpena ke sikoyo oza na mbongo soki mbongo ezoproduire te esila ti bien sûr oza na $100 sosi na change mbongo wana ezalaka bambongo ya bacontrat bobandaki kosigne to ezalaki bambongo bato bazokabela bino kaka bon eza bambongo ya bakashe so tozwi bafuta mpe bino soso boke kojoue bafanatike bazokabela bino ya mpe na bavoyage oso tokenda batembo kayemba bokipa nango mbongo ya kashe te bozongi na bambongo onga kutu tokenda voyage moko na mbujimai nakeluka diama na mbongo ozwaka nake naluki dia batikeli nga diama bana bombi naa na pavio 5 bakmoni kaka na diama bacomptoir wana bakomi kolengelanga nzoka ezalaki milangi bakosanga milangi micambu soki micambu yaya muchanga bamuchanga so bamuchanga ta bakoti mibata papa botikanga mona swana mondele wana sina bidila bakalki sina tali bakiti na kosoma sina tali kar na sendwe na yeskoyo na bakamarade yeyo bakomissionnaire nga papanga nayebi nga mona kameso bakoti boye teki sérieux teki sérieux ok muchanga azwi yango boye bakitisa boye omoni bato balanda yenga bakomobima na bango yo moko comprendre que ndela bi non pas ça nalemba nzoto sikoteka yango te otekela ngo nani sikosala nini osonga nango na ndako nazonga na ndako na ndenge ebonga nango boye nabeta ntina omata na vie mpenza boye kaka nzambe nanga napesa yo nini okongo nakosomba na makala pesa yo nasombela bamama lupangu na njele nzambe bamba babu nyonso oh mon Dieu tu es bon tu vas bien si la bongi ok n'importe quoi donc voyage que naka ndenge non inaperçu désolé vraiment pour yango donc otikali bongo ovandi o évoluer bongo tu évoluer et ko ça peut te ko kabwana bokabwana quand ezala nini mutekabola bino déjà ngai eloko na lingana na yeba mingi par rapport à théâtre akala parce que quand on regarde mingi quand on observe bato basali succès na tango akala baza presque on a rien oui eza nini mutesala ki bozala eloko te ezala parce que babanda futa bino bien te boyebaka makambo osala te bobanda osala yango lokola jeu to ezalaka nini ntango yo osalaka étude wana ezalaka nini bon omoni à l'époque akala jeu ezalaka kofongwama te tu comprends jeu ezalaki kofongwama te bozomona théâtre bosa théâtre pona eza passion na yo c'est qu'on peut balle pe ezalaka bongo ti bato bajoue baokende beta balle mais eza neti ya lelo te ozomona sikoyo lelo ntango baje efongwami ekomeli biso batakala c'est comme trop tard soit to se rattraper na je ozokomprendre eloko yango ntango akala eyaki soki toleki kaka na RTNC à l'époque là OZRT et que mpe bino bavoyage soki oza mayele te nakoke mpe nazwi $1000 soki sikoyo nayebi obalola te
Bon, on appelle artiste encore comme appelle commerçant. Donc, le que bino artiste, bon, on va permettre de vivre. Et on va permettre pendate. Et puis, c'est occasionnel. Les qui occasionnel. Nous n'avons pas un contrat. Tu n'as pas un contrat. On va vivre quand vous jouez une école. Pour me permettre de vivre. Vous jouez une école après-midi. Tu comprends les plaisirs là. Mais en réalité, tu n'as rien. Au défaka bilamba. Tu comprends? Donc, tu n'as rien. Donc, on n'a pas la bino, on n'a pas la bino, on n'a pas la famille. On tambola makolo. Tambola makolo. À l'époque, on avait des camarades de filles, moi, métis, ça vous dit que quand il faut y avoir le lukanga, comment le place ni bon fan ça est. Ok. Tellement on sert moi là mes films bongo na pc mbote. Parce que moi ayo talanga, on t'a tout kola quoi. Azaz qu'on a poto. Parce que bah pas na biso sikoyo. Mbongo na coca ya pamba, maman. Ah! Kala yeso moi ça ko talo fo sombele coca. Sikoyo mbongo apamba osomba coca. Wana obomba mbongo ya coca. Depuis banda yebisa yo. Banda yebisa yo bombi mbongo akosanga oya boye osombele coca. Opi olukele mbongo mbongo boye. Vous comprenez? Donc ma difficulté na facilité té. Pour regretter comment? Bon, on ne regrette pas vraiment parce que ça là qui réalité. Tu comprends? Tout ça là qui peut bon tendelo ngabo te la biso pe oyo. Ils allaient loter. Okay. Tu comprends? La génération sacrifiée, voilà. Aujourd'hui, au fond du peu botali boy. La pesile que nanga chiki tombote, moi pas anga idole nanga John Moulex. Mais on remarquait John Moulex n'a s'envolé. D'accord. Tu comprends? Okay. C'est très bien compris. Alors, est-ce que les alaka groupe maintenant se retrouver? T'es une abattement maintenant se retrouver, parce que ce total est bien même à ta groupe Salongo. Matebele va se retrouver. Voilà. On a yebi na soloni na papa Sonzo je crois a comment revendre kuna na bibwa na babibwa na et c'est maman Olive qui a sauvé ce papa so maman Olive a sauvé qui était et la maman combien des années au Salina Orzerte il n'a pas acheté un parcelle même ba maman nanga o base belé na pesi ba ombote maman parcelle bomengo mama bomengo maman belé li parti maman excès tu vas tout le temps on dit bakenda poto ndengeni na bandenge na bango bon so bakenda kité bandenge za catastrophe on comprend comme ça qui makas mais l'autre kala ezalaki tant tozo ka bata théâtre succès wana elekaki makasi ke ebele ya ba topé mususu peut-être mususu ba pas succès lelo ezalaki na même trempé que Léopard par exemple. Bon pour l'année on maintenant ça va Léopard par exemple bon ce que Léopard qui est ta place pour passer bon bino maintenant quand c'est bino dans l'état. Bon à l'époque là bino bo ça la structure moroté bana ko lande. Disons et sous bozana leader. Boke sala moi musala moko boye ata $200 bozwa kaka. Ozomona donc bino bozo vivre kaka na plaisir à succès. Mais boza prendre na contraté. Et bozo vivre na bino kaka et surtout aucun spectacle toi maman moko na oswe to defaka malewa wow le défi nyongo na suna ke spectacle na osa nini na yeko futa wow osomona donc ça veut dire que soko za ba société o biso to lokola ba o ba redi ba loba biso ba famille ba tikari donc on sentit qu'il a rien à faire ozobunda attaque moi na mobali mais ozo kokate ce qui le fona lobango en gros avant de kota na sujet mususu lelo yo théâtre foutioni à part succès bien sûr et foutioni bon na théâtre osombi lupango j'ai beaucoup voyagé j'étais dans le lupango j'ai beaucoup voyagé na moni moi ba province na biso nyonso na moni pe ba mboka mso ya libanda mais à travers théâtre na kutani pe na ba o na kokai ko mona bango te ba to kutani pe na ba relation ba artiste belé to voyager pe na ba orchestre belé na moni pe ba homme politicien belé to par là oko ko pe na relation di kamoko boye pe na benga kinganzi abundelanga na likambo yo ozomona ici arriva pe na kena faire étranger na zo passeport badaki belé mais je n'ai pas compris dans mon officier mon gars mais avec mon autorité non bon mabi abenginga yekutu on a otala kutu na nyango bazo benga fie kota yuta artiste qui liboso ay banda kala ma fandi viens pourquoi parce que nga John Moulex tu comprends na émission
Mais avant, il y a quelqu'un qui m'a repéré là-bas. Oh, bonjour. Yonde Nanyo. Ah oui, Ngaï. En tout cas, tu comprends pas ça. Les Arabes, bon, c'est comme mouton dans la moi, la ministre, c'est ton ministre. Bon, on a pas comprendre, mais si vous avez il y a vidéo, il y a théâtre. Bon, on a déplacé qui. Bon, Ngaï, ils ont moi, histoire moyenne, dans la salle d'absence, je crois, on a peut-être fait blessé, rebellé à vie. Il faut se remonter. On a comme un bien mot, on a comme un peu, non, il faut appuyer. Donc, disons, j'ai reçu l'appel. J'ai reçu l'appel. Kobando Sambela wana, moi je croyais que ceux qui n'avaient pas eu Nabando Sambela, peut-être ma pasteur au babi nanga non tika boy sala boy ndé ba maman. Maman jusqu'au contraire. J'avais des contrats, na kati ba contrat. Oh tika makamba masanga na bra boy na buyo tu kasi le l'église que soutenir yo. Je me suis retrouvé, j'ai dormi à l'église. Je me suis retrouvé moi si nazala ki na ina ba na fazonge pa na bango. Je me suis retrouvé l'église tant bon on ba qu'on appelle balobi que il faut otika natika contrat na par exemple na nazala ki na ngo pona boye na boye nzambe on les masamba on a bazel wana je me suis dit non natika nzamba ko pouvoir mais balobaka non nzambe bobia na comme kondo la même tina ba matanga on a pasteur mutayebisa yo mamwana si tango bongoli motema non kuneza mais bakata kanengwana tu vis de ça nakata nengwana azoye biso na mona bo contraire na comme kondo la tina ba matanga ngana otambo na savon nga pour na tongo na brosser na salibo. Et le pasteur disait quoi dans tout ça? Baolobanine omotala siko yo mo satike. Donc, bon, maintenant, je suis encouragé à comprendre la vie chrétienne. Vie chrétienne, ça peut être, le salut est individuel. Peut-être que j'avais commis une erreur. Pourquoi on a un contrat? Fanatique, Anzam, ma kamnaye. Comme ça, le côté pour s'appeler sa pasteur, pour s'appeler sa moto. Exactement. Tu comprends? Mingi baboya ko voyager, to baboya mama bala, ana pour passer la vie na ningi mobile, oui. Vaut maintenant mon erreur comme la moko que mutu moka lobaki na confiance na moni ke bobi na mwasho na bité na kaka mwasho na kuta na ba ke wezanga. Tu comprends? Échec na classe eza oyo aussi oyo oloni non oyo au sali ndé pesio échec soko za mayeli au reprendre et comme leur révision et comme leur révision ça veut dire que ça berere mususu beshek mususu to kometa batam sutu le kisa peut-être zaki ba erreur par rapport ya koyoka mutu erreur par mutu tika moi c'est yo kutunanga moi c'est mako ndumba nzoka le moi ça dipamboli na exactement tika mobali yo esu yewana lelo batebele ba koma ko regretter na biso menenge sala biso meloko la kaka nzamba ngaza nzambe na yakobi mamboka vie pendant na mona ki ba souffrance moyete omasko po ozongela musala osanti simba susu te nasali mwa groupe mais osati ke simba te funa na bundo tali pe famille ba réalité famille ba circonstance sa famille donc ça va pas yo pe ko mwana liboso donc eza chose moko facilité na moni période na ya kotika ba contrat pour sambeli to kozoela ngo temps ya kosolela ngo mokomusu parce que na moni ke ko aider batebele po batebele ba na kati erreur wana makasi ya ko luka sepelisa pasteur ya ko sepelisa mutu parce que mutu ayebisi boy or que vie chrétienne bakena nango tout doucement malem beti lo na mi te boya ka mobali wana oui bolobi nanga to bondela et ça la maté c'est lobi no bolobi. Exactement. Ça fait mal, hein, de voir que certaines personnes, bah, mais si on a ma capacité à t'équiper au sein de l'angle libéral, parce que bino peut ça qui n'a conseil, boba qui n'a pas mouta parce que Dieu m'a dit, frère, laisse ceci, Royoka.
mutatikali ko souffrir au moins pe na musu mutatinda ke na mwana ayepe ko assister yote ayepe ko kota likamuna yote moko zo bunda nango yo moko on reviendra sur ça ozoyo obeta pena to va de la kaka yango ezali kaka moi puis à l'oreille yote tie bato po bayeba koyeba sikoyo o évoluer bongo tini nezongisi yo nini esali ko zonga voyager ki okay oye ko zonga bon nakendaki Afrique du Sud mais pas na kendaka Afrique du Sud te po mutu abengisinga na kenda Afrique du Sud nga mo kaka obe koma er moko okende kaka nabima kaka po ça ne va pas na Lubumbashi na Lubumbashi na ozonga kini susute na bundaka na Lubumbashi mais ozoma siko babisa ba Zambie babisa ba Zimbabwe dia ko sala grâce na Lubumbashi na koma ko koteka ba secret moko na Lubumbashi ba Marti ezaka ko ba Marti na me Martinate na oteka ngwa sikoyo batu mingi ba ko sombango par rapport à compassion moi ba kinois jo mule zo ko na somba te pour accepter la somba mais o salango mais tinongo lobi maman na ngazalaka fanatique ne mais ndenge zo ko pelo kango donc qui me soutient par rapport ya tu comprends na passion moko boye na écoute na série moko na pesi mbote mimi estralage ayoka pe li solo akuta nanga bon abenga nga kabela nga bila bajini kotanga moi bajini nga bila pesa bajini na coach la otekela nga bela comment coopérer lekeli na zia on a que coopérer na yepi na la abiyo na frère ici de Simba ngabi bon bina luka pena kenimbu kango na banda wapi habité na fait voyage na connaissance mon nom na pesi Roger na kosi camarade na Roger vraiment to comme famille Roger Mukeba président Roger Mukeba na Fondisi comment mon ayo nga Mireille Mukeba beaucoup ça bande ko sobolandi nini mais ya zai muluba nga pela une partie muluba OK c'est que vous bande ko na Roi betanga moninga John Mulex na yebié ponga na to fait voyager Mao na kota ke Afrique du Sud OK problème yate na o memayo amemanga sa condition on peut ça infranter na pesa infraté OK na mati na Afrique du Sud na mati to beti 5 jours na nzela eza ko zo keno kaka so ba o kitana Cape Town o yebite ka place kaka bise ko suka place ngabe na osala nini na kiti ko na pela muto yamba wote na muto yamba ngate wow ko Afrique du Sud des fois fu ces années ndako ya mutako okolia mais kolala eza problème o fa mona mai ngana kanga porte wow faut bima Afrique du Sud ndako bolala na libana mingi mboka crime mboko ba bomaka sabi ke ndako eza primo so mutalali so na ndako ya bwaka bongo pese bani merci na ye na komi na Afrique du Sud 5 heures kona okende wapi na fukami ya bisenye mboka ngoyo na okende wapi natalaka boye na oki babenginga Jojo Mulex tanga oyeka komona MK obaluka te na ata epai banyama bazali ka MK obanyama babaluka boye namoni frère moko bei question na me repose pas autokufa na absence nanga abina yo kozwa yo abina mona ki obana na frontière ngala na biso mosusu merci madame azwa Jojo Mulex na yeba ete famille tende côté ndazunga bénéfice musala to koma na ndako mwasi na ye perete faso ya mbanga yo ndere cousine na quartier na komoluka ota mama leki nazo yeba te ya mutazo yamba yo azo siya Jojo welcome nani yango na famille kotabo tata kotabo mama do ayambanga na sati pena ke j'ai bien accueilli et puis Afrique du Sud izamboko yo eyambinga ma babomba apinza donc babomba apinza do nyoso na moni ya mabet nyoso ya malamu na moni na lali pena ba cuisine o so futa na cuisine o futa nda na cuisine o la cuisine me futa na cuisine kona ba combien bona cuisine do so bat ba yo fano ze asko bat basisa olamba po tanda musolala
On a Afrique du Sud. Et puis ça met là qui est Afrique du Sud. Oui. Et puis ça met là qui est Afrique du Sud. Maman, on a vu tout j'ai vécu. Mais na moni na elengi Afrique du Sud. Na mona pe ba bengana ope na buto olala parce que kolala na parc olala parce que mo luka place olala na buto ana yo moko otambola. Place otambola pe place ba danger. OK le hôtel moko boye bi Angleterre, ba biso OK full. Seigneur jamais. Comment le parc peut qu'on va battre là la miyibi. Seigneur na olala wapi. Nazo kitaka boye na comme na bela na talaka boye leki na ngamoko boye. Yacho nini? Matanga penza matanga na biso yeti bato bazola na matanga ngabi nzambe place olala le mona. Ya kasinga na kelala na matanga ndoka. Ngaba nazo lukande be to sa boye. Ndena bakasi na ye matanga. Donc j'ai vécu de telles choses. Mais Dieu est bon. Dieu est bon, finalement, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Bon, il y a des gens qui ont des gens parce que comment on se retrouve dans la benne à yote. Et sur ça, on s'est dit, garçon, à tel année, alors, t'es, où est-ce que Dieu Moulex? On s'est dit, de 6h à 18h. Ah, est-ce que vous avez dit Moulex? J'étais. En plus, on a fait des pas de camarades, on a la théâtre. Eh, non, ah, il y a un sala. Mais quand tu as la vidéo, tu as Gianni à Koufi, tu as dit Gianni. Quand on regarde ce que tu as solo, avec mon Gianni, on a fabriqué un Moulex à Longwe. Mais quand on a remplacé Moulex, on a remplacé Gianni par Moulex. Ce qu'on a mis, Gianni a lié mon bimba, on a remplacé Ngai. Non, on a agir bien. C'est comme Matanga Gianni, ça m'a révolutionné. Ok. Na kufa pété. Ozana bon moi. Na bon moi. Ar na besoin na passion ngo pété so comme na âge lokola balé au tikité. Na sali mutu batango ni. Et matingi lokwana. Et matingai sur mon ay kolala na raté liwa moko boy. Pafi to rataka ba liwa, c'est normal, on rata liwa. Ya yatika. Mamoko ilo ngamo questionner ilo mo komolo bananga soko kufaki awa na Congo banga bana na kufi soko mona ki photo na ngai babi Jomble sa kufi yo ngo se référé Jomble so ata mukie kututena on va Jomble so na yebi mais la photo ya théâtre mais comme la photo na ngai bosute yo ya théâtre soko akufi na musalani c'est ça ya sécurité na Afrique du Sud na mboka mopaya pendant que musala eza yeze bakundi okuna on comprend le con wow mais tant que tu as un talent habité fondation Ngamboka na bandi ko bunda donc ça va comme même na angle moka azongi sayo pona oyado nuko yana mapenda kisasa par rapport pena na yepo par rapport à visibilité pena na zonga malgré mais na yepena na zonga la musana ngai na sala ozongi osali combien de temps ti pouf tomoni yo pas moi la citation ya quartier na bino na quartier na bisolé qui nanga penza vraiment les qui moko bien OK donc on a ba ce que les loyo par la grâce de Dieu na monani pe na milieu international et la musinga isa grâce ya sila OK mutamemenga i Vincent Toulouse na monanga bi faut jouer na SB na les abakouk des est les abakouk na eko jouer premier film de Saragana Thérèse azaka ndoki na lupango donc vraiment na saga constater na yaka mkolango 5 heures pour kanda baneni kanda et puis kanda et puis groupe nin et en plus et puis ça ko fando Moïse ya mazimba osomba aba somba tana ba renaissance ba nini ba aigle mbala moko au sauter kaka ngayo na mazembe siko avant yana noana pour ba expliquer bien tant au coma si ba ya ko benga yo vous savez combien de temps et puis est-ce que vous avez pas place pour jouer déjà bon pour jouer oui
mais pas vraiment il y a aura. C'est ça qu'on a s'entraîner. Nous allons jouer peut-être dans l'équipe à 24 novembre. Voilà. Nous allons jouer mais peut-être dans l'équipe il y a la division hein. Nous allons bundanaka. Je me rappelle un spectacle moi on a qui joué on a senti na jouer mais mutopesa ne makambo batu ba sepeli mais na comité numérique penate biso to santaka souffle senti que na va souffler na ko tenir 15 minutes na scène on comprendre ya mona tant to sala ba répéter ba physique on a jouer un rôle exact et libérer ka peno senti que ozo pesa makambo na senti que na jouer batu ba seki batu ba maboko mais na comité ozo prendre na comité il faut que je puisse travailler encore. Ok. Papa, na moni ndenge Vincent, to kutana Vincent ko bangana ya na ba coupe de sila na nzami na souffle. Papa singa cette table na souffle na ko maintenir malgré na ça pour tout trésor. Mais faut na zonga les sous au stade de Marseille ya di sanga pamba boye do katani boye blague était. Mais na travail ce qu'on a ba réserve, on sentit que na koti au sali moko bimi au sali calcul. Ça va, non, ça va. Donc, tu as aujourd'hui d'accord boulé, na kota qui na osala boye. Est-ce que yo mo osala ba calcul? Parce que loko soke bimi, bazo mo nanga wapi? Na miroir. Na bakuku siko. Pour na miroir. Miroir. Mais je peux na paraître qui épisode le cas na zo yebiso bata bakuku babenga o sentir pena que oui. Bon, on se va yeba okala. Ko ba yeba kala. Bakuka bakoma bakuku lelo. Bazo yebiso nzoka li bazala ko ba mbizo ebele boye. Abi mokili yango nde boye ya mokili yango ya bango okomprendre babengi na non surtout Afrique du Sud kuna parole pas tolingaki nde boye voilà osati pena ke mboka no tolingaki nde boye baso okama basi d'Afrique so ba okama ba expliquer bango moni baba yeba na sécurité na ba sud africain mususu ba mona nga sikoyo ba congolais ba komi pe jelas ya lokola ba komi lolende et so ba yeba inga na sud africain mo ba laxi calme bien c'est papa tonton Jojo yeah for more is move serious on ga ko sa ninya pour na fuite sur du théâtre ça na mbongo OK eza pena so mutaza artiste comédie blague zomona bazo kama ke eloko ona na ngoya makasi ya bien ovandisaki yango bongo bato bakoka koloba no te bakomolo bana nga Afrique bazo kabela nga msusu mona boss moko amoni na pesi boss Stéphane Mbote na pesi boss Kaninda na pesi Mbote Gaël Kaninda na pesi Mbote baso ba peso musala te po yebi musala ba opio musala ka po mawa jo mulexa sengaka te mwambala bato boyina boye vraiment na Afrique du Sud muto akoloba ke jo mulexa pena zaki mobulu muto boye azate o pena na teme a couper bébé na ki jo mulex donc même tala ba mibali mingi ba pesanga confiance ma moningana na moi sina obeta li bakute parce que je me suis donné parce que boyebi quand même que ba comédien connotation kenda que sur tikeli mon comédien moi sina c'est fini il va les coufi moni eza ba crédibilité il faut ko gardango exactement vous comprendre eza ba discipline mususu il faut ko luka ko ça oui donc ça veut dire que na garda qui on a ko garder malgré ce n'est pas une chose facile mais na imposa qui ango jusqu'à maintenant même na otambola nanga na mwana mwasi basi bayebanga baso babia bakutu basina mona na pesi Cédric Kiangebeni na pesi na mutu nanga ya kaka jumo boye ba otonga nga to ina ser moko boye siko babi mbwa kopal nakawelo kako na yoki babina ba siko ke ye makamwana te pour moi ça la bien. Tu comprends? Moi, talaka ba ninga mibali baloba na yo bongo. Tout le monde dit na film ka bien, a outi di ba film ka kitoko. Ba tout le monde bango ko momi na ya dit on envoie ko parler. Wow. C'est dit qu'il y a na miki na pression beauté donc na jamboama. Parce que comprendre pour moi et ça la plaisir. J'ai des trucs na hypocrite, ça man nature nanga. Pour na comprendre qui Afrique du Sud mbala moko ndenge ni bana basi ba vivre ka mais ni bana bali ba vivre ka
neto mesana bongo esu na ko boya na sala muninga mwasi mabe otalima fia na ninga zo luka ninga zo débrouiller za facilité afushi za mboka facilité ne na sala fia nga na mabe oye ko luka zo na ya na bimis ko aventurier na komo kimelobi na blessé to na blessé te ah souffrir makasi pona c'est mieux kutu na boya na ngai to garder relation ke na ya ko kosa yo na robala yo na kosala yo boye ya ke nga na penser na nga na zawa na te inutile na penser na zawa na te c'est inutile au côté na les abakou de SB au moni ndenge ni avancer rencontre nous na mam ces alors ndenge vraiment c'était pour moi même ça salanga plaisir na deuxième film to salagi na gino kwa Pierrot jour na kuna kaka obela na kaka Vincent Benga vie lobi na ba na ya tournage wana na kingi aye na comme na pharmacie mon na banda la non to fi calmer ça ba pesi na ba kisa calme donc tu na o jouer wana pas de question na boya pelo yo ba benga ngale so faut avec place ba bengi yo ya so ya pesa simiza benga simiza na obela non ma na faut ça penza si moi na yo contrôlanga kaka ça c'est na sala filme so pe na okweya mami sa me mangambo e kende kaka e pesa la vacuum na mambo so na okweya wana kweya ba yeba te tozo so na pire na inoko na ki gravement malade OK le fond la côte à l'hôpital na bika na moi na ngai contrôlanga kaka contrôlanga kaka ba mouvement na me la ba kisi nyos na o jouer pe na kimia maman autant mam saya mona ngai my god wow grand frère to yambani wana zo sali ba vous comprendre sali ba ne ba benga ngoni ni bino na français wa asali mec azo filmer quoi ah sali ba a sniper voilà a sniper voilà wana be ningani lisusu apesi susu makambu ya na fuyo aussi bien apesi susu makamga o na bitenga na osepela pe pesi susu makambu vraiment parce que ça bato tu ba ki wana ba comprendre que malgré muto afanda ki malgré ya yo afanda ki mais a différent apate bango o yaya ya camarade nanga do betala nga skoli solo utanga classe na lekino matu camarade nanga itimi OK on comprendre et puis les qui n'ont pas bêta ba masolo sabi yaya omoni si la wana abia na obombelo to yoza yaya obitongo mama kufaka tongo ya grande sœur e beti di solo muta soutenanga alors les bimbi na mama yemo atango na 50 wow eza si la abi comprendre ce qu'au niveau ya likambo comprendre ce qu'au niveau de la relation est-ce qu'on a tout osé comprendre le point comme penda tazi maman na alongolié na maman ye mo pona to tchai na 50 oh là là on comprend le point donc yaya chozawana il place oza na maboka mutamalam vraiment yaya salinga bien salinga penda bien donc habiter on est ensemble en tout cas c'était vraiment bien pour moi na zonganda kunese on ba photo na ba vidéo tango bois ke et bakisho susu makambo susu donc et ça lenga penda bien lelo kota la kofinga maneso par exemple si la finga maka sur les réseaux sociaux disons kakabarate a mutema mabe a matalana aza mutabi makamo minene mingi trop yo pona yo komona accueil na ye koyoka ba témoigner à certaines personnes oyebi nde bazo pesa qu'est-ce que tu peux dire bon au moni Jésus-Christ au Nzambe asala miracle batu balia ozola nga asali miracle abongoli mapa na mbisi pabi 7000 personnes sans compter les femmes et les enfants pour basi bazalaka ebele bana bazalaka ebele to tsaka peut-être 15 000 personnes au aller ça même quand Jésus a terminé Barabas Paponi Barabas selon lui soit que c'est qui déjà na batu on a bongoli sakima pana mbisi bazalia exactement mais les gens ont choisi qui Barnabas est-ce que donc dans la vie faut accepter tout. Vous même Pierre bazo benga fantôme. Mais ba yebi ka bongola mai, bongola mbisi, ba je ba bengi fantôme. Mais bazala kinayi. Donc ngaku na lobi batamisika ku bakoloba, même so muta peme na lobi elekelote. Obodi muto asa ne loko. Il sera toujours critiqué. Exactement. La vie
l'acclamation. Bibezo lo baboya. Omoni histoire ya il est fils unique. C'est Repta. Non, il y a fils unique. Fils unique. Fils unique on a que no kunda. Avant ba que no kunda ye. Ba kunda pe papa na ye. Ba to ba ya ke beleti. Ba memi papa na ye. Po ba mema ye wapi? Na libulu. Ba ye pe ozwa mwana. Tu comprends ça? Des fois na vie l'acclamation est bien. On comprend le Congo. L'acclamation est bien. Mais des fois, quand on critique, on peut ça rabiso makasi. So que lelo si lelo parce qu'il va critiquer. Exactement. Ils ont rêvé. Ce que c'est ce qu'on force. Donc tant qu'on critiquer mutu, bon t'indiquer les bosso. En plus, ce que moni batu bazo critiquer, c'est que yo za li bosso ba bazo mona asima. Exact. Yo ce que zo mona no bangote. C'est que za li bosso na bango. Amen. Est-ce qu'on comprend mais yo ko baluka boy o réagit. On se distrait. Yo kenda la note. Est-ce que si la aozo nga simata zo ken. OK, li bosso makasi. Est-ce qu'on comprend donc on connaît ko finga o bozo finga, bozo pousser à avancer. Tala batu nyonso oyo biloko nyonso bima ba finga e mata. O Moïse Mbia lobi boy, o gene bokomo tsaka, o kanze mwana pa le la mat. Abeti stade fallait boyo ya tibo tondi lisusu. Na kamwe. Awo to beta pare na kuna corriger lisusu. A corriger lisusu nenge pe oyo ko za samedi le 23. Le 23. Tigoloba. Ezara bon po soldat de salami hein. Ce qui c'est na pas kabola batu hein. C'est comme batondi bakabo le bino bozela peut-être. Après date mususu. Après date mususu. Exactement. Donc moi j'encourage tout. Ce que qui moi si oyo peut-être ko landa batu peut-être le là ça va AVC. Ça va tension. Mais à la voyant comme ça tu vois vraiment elle vit. Elle vit, voilà ce qui est le plus important. Avant la côte, la question, on a deux questions, on a posé. Ezali, Bitumba, Ezali entre Silabissa, Luna, Bellevue, en passant yo aux autres ondines. Est-ce que on a tant on a vu nos pays Bitumba, bon, Ezalaka? Ouais, mango, on a gardé peu Bitumba, Ezalaka, Tito, Kaningolo, Ezaki loyal. Bon, moi, pour moi, ma analyse, j'apprécie ça. Puis on peut me dire saliban. Ok. Au monde même dans le domaine de Masanga, un jour, il y a un marketing. Alors, au monde dit que sponsor, on a besoin de vraiment de l'école, de défanaka. Bralima, on a place de la Milangi. École à Sombaka. Milangi, pas Bralima. Dans ma bouteille. Ma bouteille. Ok. Il y a ça, ce que je dis. Ce qui est une quitti, Bralima va soutenir. Pour rivalité wana yango ne sala kama bena braza ngoki ne sona nini basomi ngoki nini kweya. Donc il a d'autres choses, ça se fait comme ça. Et ça tana bango. Comprendre? Pour moi, je l'acclame. OK. Pour mukolo boko luka basangama, c'est que président mtalobi. Tant que président lobi c'est que bango bazo avantage. Bengi wenge basangani bazo ki combien? Mbongo solo. Parce que tu as un bon solo. Donc, de les laisser, pour nous donner un tort à Zawanate, nous donner un réseau à Zawanate. Même ça a raison. Il faut que les Kambongo pour avoir un réseau à tort. On a ébi nangate. Et Kendeleka bon. Les Kendeleka bon. Tout le monde qui est ton ami Mabe. Concurrence éthique à la loyale. Tout ce qui a fait dans la famille. Tout ce qui a fait dans la des fois, ce qu'on y a on a critiqué artiste. Mais par rapport à Moussala. Parce que les combats belles faisaient combat Moussala. Combat si les combat Moussala. Bon critiquer bango ba comment na bango na façon ba jouer na ba groupe na bango ngezali. Donc quand on a parentin, tout quand on a ninti ça fait mal. Oh yo beau taraté. Oh yo zone. Est-ce que c'est vraiment important de est-ce que c'est important? Na Moussala na beauté beleti. Na yebisi vraiment le bien on y a bien. Na Moussala beauté et belé mingi. Pendant que nous serons en train de parler de cet événement qui alors d'accord nanga ti la rabiso yango wani zaki surprise ba sali limam c'est pas ba bana na yeba ba kuko a beauté belé ningo yo moko lobi.
surprise wana salami il y a 6 ans il y a existence il y a chaîne parce que il faut que babaku ba sepelisa mam si mukolo mbota manae pe mukolo abote la kibiso chaîne o pesa biso et sengo mingi o babenga ki appelle nango ke yango malgré na fièvre biso peso ke kotisi film tozanga kozala wana te 6 ans SB SB impression na ezani ni komona batu bakanisi basaleli phrase à Leli apesi maloba bon bamakambo nyonso yo eza dia ya mérite na yo. Oui. Tu comprends ça? Il y a dia mérite na yo. Ba sepisa bongo soko moni bongo c'est que wonderful neto ba en anglais. Ça veut dire que bolamu etondi esengo etondi bato makambo sala bango kwa bité toyokana. Somona to sala loko moko quand même to encourager musala na ye. To encourager ye. Avec ici compassion d'amour parce qu'il avait des larmes. Quand une chose est dans les larmes, c'est qu'il a une compassion. Parce qu'il a une compassion des joies. La compassion des joies. C'est que c'est passé. La compassion, ça touche. Tu comprends? Et ça touche l'âme. Quand quelqu'un pleure, la joie, c'est que ça touche l'âme. Donc ça veut dire que Abakouk, na SB, Actio Basali, Pona. Artiste na bango vraiment à mériter. Peut-être ça c'est poussé par l'esprit. Comme les amis et donc on poussé bango ba sereni mutu mo azuli kanisi po mutu ka mutu ko pas mutu moko ka ba sali loko bongo sans courage. Pour moi j'ai aimé acte ya bongo basali donc même ngaso mutasali ngelo ka bongo fona bisaka ma ya miso ko je m'attendais pas na calculé na l'autre chango na ndoto en plein tournage à plein tournage donc vraiment même bateau basala qui tournage wana et aussi ils ont bénéficié na aura o salami wana tu vois maintenant tu sais que bango peut ba bénéficier makambo ko boye parce que ça bateau sous na vie azali wana pour na bola mo bateau Jomona. Exact. Tu fais na syllabe, ça va témoigner bela betelanga. Tu vas obiter et c'est que amona makambo zomona américain. A beta ba histoire na ye. Beta betela ba tu musu tu fana bazo betanga so mta betelo ko ngana sezira rango. Makambo ka loba et markanga et puis habito za na photo na bino na ngada na ndako. Azo luka ngokutu. OK. To ya na ndako. Donc ça veut dire que Azaraki abokena pa na bango na abetali solo tant na mwana muke okopa le kongo assez ba ya pe na parler tant na mwana muke OK na petite sœur parce qu'on a évité que wana sila lelo yo po so ko pa histoire ngo se ko ba yo tepe classe ba ye elle soit melipe mai ola na matu na matu voilà les dans matu mabi parce que et c'est un job pour l'ex yo ana outil classe akoma wa komilelo na vie konegizaka mutu te exactement le femme mérité o ya mérité. Merci beaucoup John Moulax c'est na makambo bela koloba parce que nga linga kota penza na kati ya cerveau ya émission surtout que oza mutu ozali public batu bana ba question tellement belé o bana ngo besoin ko poser et ils doivent passer par nous pour que ba comprendre on a dit que émission est remplie d'émotions remplie de secrets et bimia et belé je crois que yo moko yo kiango. C'est pas une émission? Ok, d'accord. C'est pas une Merci beaucoup. C'est pas une émission, c'est pas un plateau. Et on s'en prend mon pas bien, ma ligne bien. Vraiment. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était là Jojo Moulex. À raison de la biso plus tard pour nous remettre la biso partie. Il y a conversion naie. Oyo, ezaki pas facile, c'était très difficile. Dans le temps de la conversion, ils ont une décision tozoaka. Oyo peut-être ce qu'ils ont poussé par l'esprit et que comme ma na libungi, il faut rebossa na yangote. Tu peux bien te convertir. Makamonio sona na moli mona nzoto fait tambola ka elongo kokendaka na pas de vitesse. C'est ce que ça na bato pesa mbote to comme na suka émission, o pesa bango mbote, ce qui bazali. Tengai na comment on linga na pesa ndé numéro à téléphone. Ah d'accord. Parce que ça bato belé, on a ngopé sa santé. Et on y a parce que déjà émission déjà na dit que déjà que toi so na ba 50K. Tu comprends pas ça? Tu koso o pesi 10. Na mimi ngambuti. On a ba pire belé ba 4 belé. Ba talonka na batu na ngabu yebinde to solaka yana sa camarade na ngata na bwa ki ote to zara na yo te alinga ka mali bani sa ba mais sinon pesa pe numéro et ça bon numéro na nga plus 243
85 65 36 036. Je crois nous avons préparé bagage, nous avons préparé ce soir. Plus 243 85 65 36 036. Numéro nanga yangwana ya WhatsApp ya appel normal on en sala na kini vraiment yangwana bino ba yangai famille bana baleki bakoko ba neveu ba cousin. Vraiment, je vous aime. Chaîne YouTube? Oui, na salle on le na moi décalage mukeni na boy koyebi ça déjà bateau. Nini boy vraiment na osenga pe soutien ya bandeko. O boza na besoin ya Jojo Moulex. Azonga si scène. Je n'ai pas de matériel. Donc moi on ça aux a inspiré. Et maintenant na film on a ça on a Mimi Kabongo. Oui. Na ça les gars na pesi Mimi Mbote leki moko poli makasi apesi pe siki tombote na pesi pe président Jérémy Chabani na pesi mbote longo na équipe mobimba vraiment naza na besoin soutien pour na to remonter makambango vraiment ba idées ebele ba inspiration ebele vraiment bino batunde boko tindika pona koma place na olinga na koma vraiment na besoin na bino numéro na ngwana anytime anyway soko bengi na bengi na zipe na pétenio sans débat sans discussion. Voilà, vraiment merci beaucoup Yaya Jojo Moulex, merci énorme pour un moment où on a kofongola motema fongola liboso ya plateau na biso Mimika Bongo mkando ina pesi mboto benga inga opimeni émission pour ba ko ke poto OK poto obenga partir à poto mais disanga soyi pour ba ate dans salo mission ta na poto kuna ata na plateau ya nani o to sala rata kuna problème est pété. Donc merci beaucoup, on est arrivé à la fin. On se revoit prochainement. En attendant, abonnez-vous, commentez, partagez puis likez parce qu'on en a besoin. Soutenez-nous en regardant cette vidéo du début jusqu'à la fin aussi, de prendre des morceaux juste, partager pour faire aussi une grande publicité. Surtout ici, quand vous voyez que les gens ont besoin, il y a Makambozan soutien Karamutezozanga. Ceux qui bossent poids, bossent moi carburant, to tindiki, et que ça la penza bien mingi pour te mettre et ce soit jour penza pour que c'est quoi ils allaient pas là bien vous comprendre on bisem to vani na plateau to comprendre nango yo po lingo zongo na ndaku kene ko soutenir chaîne Yaya et kene kitoko donc ceux qui chaîne na ka comme problème normal bon moi na ndo chango pe na ndo poster ngo pour kene ko s'abonner massivement pour na bagage ya kitoko et pe ya malamu et je sais qu'elle a merci beaucoup pour ce beau travail que tu fais et on se revoit très prochainement bye bye.